ndeko ya Congo omeli na poto susi ya kotonga na mboka ya baboti na yo otinda mboko na noko alia bakousin na bapetit frère batrahir idéologie tala solution yango yo ingénieur Fitou Biako Benjamin licencié na masolo ya bâtiment et travaux publics assistant na INBTP yana ngai avandisa lisusu approfondissa ma formation na ye na Chine aye pona kopesa solution na Congo ndeko na ngai atako olingi otonga immeuble lokola ya Sozacom lala mpongi ya babebe tika koluka baye wana banyo kolona ba dépense belebele ingénieur Fitou Biako Benjamin akosalela yo nyonso na mbongo moke o ndako na ngai na somba terrain esika érosion ye akosalela yo construction adapté na système oyo érosion ekoki kolia yango te avandisa masolo ya construction mindele bandima bapesa ye confiance tala ate ba gouverneur oza na posa ya construction ya bapasserelle okozwa yango oyo esalami na bibende oyo esalami na babrike ya solo nyonso asalaka yango na kalite kitoko susi na ye ozwa eloko ya kalite me na mbongo moke awa bozozwa ndenge akotaka na bapotopoto mpo na kotonga atonga bandako ya ndenge na ndenge tika nayebisa yo oza na poto te akoya Kinshasa ezali te benga kaka ingénieur Fitou Biako Benjamin na banimero oyo akozwela yo masolo nyonso kitoko yo betaka na ye okoya kaka mokolo ya inauguration ozwa ndako na yo to flat na yo na kalite ya malonga ona masolo ya construction awa na Congo na Kinshasa pe na Afrique mobimba solution esi emonani ingénieur Fitou Biako Benjamin oyo akotongela yo immeuble kitoko na mbongo muke. Oui, avec l'ingénieur Fitou Biako Benjamin, partir de rien pour bâtir un monument. Voilà, bienvenue sur Bolokoko officiel. Bonjour et bonsoir. Kalami Ninganabino. Bonjour à tous les Abakouk, à tous les Gaulois du monde, à Sila Bissalou, l'impératrice, à toute l'équipe de SB. Merci beaucoup à Tipe Bokana, Balobi Tipe Bokana, l'homme le plus mignon du monde, Tipe Bokana, Batikayo. Un grand merci à Sam Koukou le nécessaire. Capo Platini Menga Babo Yaba Samba Bango Banani. En tout cas, merci Mingi. Et puis, vous s'abonner massivement sur Bolokoko officiel. Tout beau s'abonner. Toya est belé. Nanenge au Saranate. Abonnez-vous massivement sur Bolokoko officiel. Voilà. Merci Mingi la bande de Cognon. Sur vos villes Bakou Yakulanda Dorcas Bolokoko. Et d'abord, félicitations à toute l'équipe de SB. Waouh, quelle rapidité! Ouf! Baba Kouk, to sepeli non er to moni affiche hier. To yeli susu er to moni extrait ya film tribune. To sepeli nandenge ya osaranate. Donc, si la bissa nous merci la rapidité, au lobby Abakouk il faut lire. Au lieu na janvier, il faut lire à peine à février. En tout cas, merci beaucoup, Mams. Merci à toute l'équipe ya SB Bwende Tozolinga. Travail à boye, Ezaka Kayo, Yom Tokomara, ba film bien, ba belle film, ba belle histoire. En tout cas, na yoka on est au monde ma lam boy. Et Abakouk na yeli nini lelo, boya nanu, boya. Na yeto yamba junior, aigle junior, to yamba Raïs. Oh, ba bon tonton, hein. Voilà, merci beaucoup. Raïs Ezali, toute première fois naïe a joué na katia SB, SB et Bengissi, SB lelo et pensé na Raïs, tolobi te que sunde tolobara boy na le chèque faisera te poto blessé mutu, toto bet sa mutu libaku non. Ezali nenge na biso babaku to mesana ko yambela batu. Lelo SB
Et le SB est pensé na Raïs en tout cas et Raïs biso ba fan ya fila bisalu o ba benga biso ba bakuko to yambio maboko ko fungwama. Raïs oza le bienvenu parmi nous les abakuko to yambio na ndenge ya ko sakanate. Ngana yebi ko jouera tellement bien et puis mbingano wana et ça la rend tellement bien. Donc Raïs Nebike Europé Sabiso le meilleur ya yo boende to lingaka. Merci na fila bisalu el rabiso toujours ba surprise. Tu pensais qu'il même pas que tout le monde a Raïs na FB. Merci le surprendre biso au memeli biso Raïs. Raïs vous êtes le bienvenu chez nous SB officiel. Merci beaucoup na zongelo Raïs. Toye na Aigle Junior azali fruit snark to yebi ki pa ya président Caleb tout Kebana lelo fila bisalu a pensé Kozwa Junior Kobengi Saye Nakati SB a joué peut-être on se disait peut-être on a ah tout le monde a ka Junior placement Wendeni pour dire tout le monde a Junior na FB a raté pourquoi na FB Junior a les karaté si la lobby je vais vous montrer que Nazan a problème n'enferme allez descendez là-bas. Si la ligne qu'on a biso que Azan a problème na mutute. Tout le monde a sa ligne de konaye, tout le monde a sa ligne frère naye, tout le monde a sa ligne sœur naye, de baza famille. Donc, to yambi au junior, osa le bienvenu parmi nous les abakouk. Nous les abakouk, to sepeli komo na yo pesa biso le meilleur de nous. Nabi kenara ta film yo, oko frappé na ndenge ya osaranate. Et puis Raïs kout kolobate boko frappé. SB et pesi bino chance na bino. SB biso ba fani ya fila bisalu to yambi bino, to lingi bino na bolingo ya nzambe. To yambi pe bino na ndaku na biso na kombo ya nzambe. Ndaku na biso ezra ndako ko bete bino libakute polo bibo ina batu non. Mais ndaku na biso ezali SB ezala ndaku eko pambola bino lisusu please eko ela bino ba contrat ya bien makambo malonga parce que ndaku ya biso si la biso ezali ndaku ya bénédiction. Tout le monde a le cas na SB azala béni, tout le monde a le cas na SB comme on a etomwama puisque vous êtes des stars mais peut-être niveau ya célébrité na yonde roya les SB yomo mona que c'est différent de nos qui avant. Donc boza bandiro na biso ba frère Sila Bisalu, nous les fans de Sila Bisalu au nom de tous les abakouk du monde, toyambi bino boza le bienvenu parmi nous chez nous les abakouk ezala bolingo wan ezali silogo abakouk ezali amour et paix tranquillité. Donc abakouk to kotozara na bolingo, abakouk to lingara pe, abakouk azali muto alingara problème te. Et puis abakouk azali muto ya kosilara mutu likambute. Donc c'est ça abakouk. To yambi bino abakouk azana d'accord. Likez la vidéo s'il vous plaît. Likez cette vidéo. Likez et partagez to yamba abakouk to yamba Junior et puis to yamba Raïs to yamba bango ndenge baye ko jouer na kati ya SB ba mona ke abakouk azali d'accord ba mona ke abakouk a sepeli na présence na bango to like ya balobi tribune film autour de Babel oyo eza somo tour de Babel oyo eza somo na bisibino abakouk a kotala ta raté bon moni révolution film likolo tito zi trophée moi na mboka bozo ba j'ai si la tika biso li kolo na nyenga osarana ta lingo kitsa biso te si la kiti sara biso bisalu kiti sara biso ya moto pe ma yo lingo pe misa biso tika biso li kolo tala niveau ya star on ya lingi ba fan na ye si la tika biso ka li kolo Tour de Babel boyo ka titre film Tour de Babel waouh ma bezali un seul rendez-vous sur Sila Bisalu officiel bokende kuna bazalate ba mo batalate ba rata ba belle histoire aussi la Koti Sara ba vrai film aussi la Koti Saka ba histoire ezali éducatif ezali ko aider papa maman et puis bana Tour de Babel like vidéo avec Tour de Babel Dorcas Moloko kwa baku kavi atabo lobby atabo kie na rolongbara baku kite na roboya rape filate na roboya ra filate na rolongbara baku kite ba o bayebi je suis la première combattante de Sila Bisalu minga lobezate to roboya ra ete to zalara naye ave biso yo to lingo benga nga le roza no filate e kota ngate Sila
Bisalou, balobi Tour de Babel, un seul rendez-vous sur Sila Bisalou Production. Tous la wana ebele, total la to consommer film. Abakouk makas na j'aime. Abakouk makas na repartager. Abakouk makas na ko aimer. Abakouk makas na commentaire. Bon, tu l'as j'aime s'il vous plaît. Mettez-moi beaucoup de j'aime. Abakouk Tozalawana pour encourager Sila Bisalou parce que film yo ma bezali. Meilleur film de l'année 2023. Meilleur film de l'année. Dans la vie de Moussikate, meilleur film de l'année 2023 yangoyo. Tour de Babel. Meilleur film de l'année 2023. Révélation. Meilleur film de l'année 2023, Tour de Babel. Avec Fifi de mon cœur, Sila Bisalou l'impératrice, la maman de tous les Abakouk. En tout cas, merci beaucoup au président Yoshua pour la considération. Le président Yoshua, merci pour la considération. Et merci à Oncle des Abakouk aussi pour la considération. Merci vraiment à Sila Bisalou pour la considération. Boende tozolinga. Ko reconnaître bateau au bazé bino. Merci beaucoup na Babakouk nyosi ya monde entier. Maman Angèle, Sam coucou le nécessaire balobi type bokana. Type bokana makambu veut dire maman Zozona End. L'honorable espoir toko ya espoir bana espoir à Moamba. Bana lemba tout na sima honorable espoir toko. Merci beaucoup Nabino Babakouk Bolandi vidéo nanga. Merci na baboni na biso to yamba Raïs to yamba pe Junior. To yamba bango et tellement bien to sepelisa bango to l'ex bango amour au biso to zalakanango to l'ex bango affection au biso to mesana kopesa bango en tout cas to lakisa bango amour wana parce que bazango pe besoin ba mona ke SB ezalinda kuna bango SB eboya kamutute sila yemoko azali mutema munene puis mutema malamu sila boya kamutute ata muto dénigrer ye sila to finga kiye soka profil film ane fingi yoyo comment on note atfi to fingi mama na ye mais soka profil film ane fingi ka yo oya na penyonso biso Babakouk tozara bon to ki pa te wana to benga ngweza ba guerre morale loyale ba futilité mais toza binemité yo so ennemi na ngane esprit nga bonebi ki na za ennemi na ote Wanya biso Babakouk. En tout cas, to yambi bino bandero na biso, nzamba pambola bino ya mingi, nzamba bakila bino ya bele, SBS Landa ku ya bénédiction pour na bino, SBS Landa ku ya élévation encore plus. Bino. Oya zananga d'accord à liker cette vidéo. Oya zananga d'accord à commenter. Boya to yamba Raïs, boya to yamba Junior, boya to yamba ndeko na biso. Oyo bazali mbala ya liboso bakoti na SB, mbala ya liboso ndaku e yambi bango SB, to yebi ke mama na biso agataka. Veut dire que jour wana bazala ki a gâté. Maman gâté ki bango na ninga rosaranate. Donc merci na Babakouk tout, to kutani à la prochaine. Baba.